of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. esengo zali ya biso baimboka kobeta masolo mboka ndenge tolobaka yango TV za radio te esengeli boyeba makambo ezaleka na mboka na biso surtout na secteur ya police baimboka bozali ebele bolingi boyeba makambo yango za koleka ndenge nini boyebi ete ville ya Kinshasa ezali kokambama na mwana mboka Général Kanyama kasi esengelaki ete baimboka na question na bino boyeba makambo yango ekoleka ndenge nini tokobeta masolo na otali police ya proximité lelo bozali komituna est-ce que police oyo batiela bino na mboka lokola Kinshasa est-ce que za kosala musala nango te osala musala nango te tokotuna mituna tokobeta masolo pe na otali circulation routière ya mboka na biso ba tracasserie ezali ebele baimboka bokolela bokotuna na surtout oyelekaki na province ya Katanga kuna bomonaki masolo ngo ndenge lekaki bozalaki kotuna mituna tokobeta masolo nango pe mingi susu tokozongela susu masolo na otali opération Likofi bozali ebele bokosenga yango ezonga est-ce kozonga to ekozonga te TV za radio te tokobeta masolo biso banane biso tozali ba journaliste oyo toye kotuna mituna tozali représenter na télévision RTVS1 tozali représenter na télévision BRT Africa tozali représenter na télévision RTNC tozali représenter na CCTV tozali représenter na Télé 50 mingi akoloba soute baimboka mituna za biso maloba to pe biano ezalaka ya invité na biso toko présenter lisusu te ezali bongo Général Kanyama Célestin Mbote mwana mboka. Yes. Baimboka bakolanda yo bakomona yo mutuna liboso ekozala plus na otali police de proximité depuis ozu ebonga ya bokonzi ozokamba ville ya Kinshasa oyaki na programme na yo ya police de proximité okoki kopesa na baimboka bilan depuis ozali wana musala ngo zoleka ndenge nini atako population bakomona atako ba misusu bako critiquer mais yo moko lokolo simbi masolo yango okoki kopesa biso bilan depuis ozu ebonga mokonzi na yo ya bokonzi depuis bandi musala na yo population ki ko retenir nini est-ce que ozali na ba projet to pe perspective o ki ko proposer na baimboka pour ete musala police ki ndemala malobeze pana. Merci na mutuna opesi nakanisi na ko rectifier mo muke ero lobby police de proximité na ngai te police de proximité ezali makanisi ya mokonzi ya mboka nda lobby police oyo ya ye ya mboka na ye esengeli ekoma police de proximité à partir ba réforme que tokoma police oyo ya pembeni ya population soki otali ndenge ya kala ndenge tozali kosalela musala na ndenge à partir ya police à proximité musala eza kosalama na kanisi mwa changement ezali changement mwa ya mingi ezali komona na mikolo lelo puisque police à proximité ezali police nini police à proximité eza police ezali pembeni ya population oyo ezali police oyo ezali makambo nyonso azali kosala azali koassocier population bazali kodiscuter à partir ya ba comité de sécurité locale baza kodiscuter mpona kozwa ba solution ekoki kopermettre sécuriser bato nyonso et que police wana ezali na devoir ya redevabilité c'est-à-dire ya ko rendre compte na population na ye ozomona différence ya police à proximité où ezali pembeni ya population bazali kozwa mikano ekoki kosécuriser mboka d'une manière durable et que police wana ezali ko rendre compte ya makambo ezali kosala na population
c'est-à-dire ezali police na ngai te eza police ya mokonzi ya mboka na makanisi ya bakonzi ya mboka balobi tosala police à proximité police na biso ya mboka surtout ezala pembeni ya population pour basécuriser bango ensemble. Mon général, vous supervisez la ville de Kinshasa en termes de sécurité. Moi, c'est Edi Tchala de la radio-télévision nationale congolaise. Ici, nous sommes à Maïndombe. La police de proximité doit faire son travail. Ma première question est celle de savoir si vous avez pleinement confiance en vos éléments. C'est la première question. Et la deuxième, c'est que la police de proximité, Soussiat compris, qu'est-ce qui fait que dans les environs de Soussiat, on en a beaucoup parlé, il peut y avoir crépitement des balles aux alentours et que la police n'intervient pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? D'abord, la première question de savoir si je fais confiance à mes collaborateurs, je te dis oui. Et oui, je suis fier d'avoir des éléments tels que mes collaborateurs aujourd'hui. Comment ne pas voir, comment on ne peut pas être content du résultat sur le terrain? Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, les reflets de la paix, c'est le résultat, c'est le sacrifice de mes collaborateurs. C'est les gens qui se cassent nuit et jour. Aujourd'hui, si vous êtes sincère, à travers la ville de Kinshasa, vous ne pouvez pas faire 5-10 mètres sans voir un policier. Aujourd'hui, même ici à Maïndombe, puisque Kinshasa n'est pas tellement la Gombe, Mungata c'est aussi Kinshasa. Vous ne pouvez pas sécuriser la ville de Kinshasa seulement à Barumbu, Mungafula, tout ça. Maluku aussi c'est Kinshasa. Mungata c'est Kinshasa. Ngongolumene c'est Kinshasa. C'est pour vous dire, la ville de Kinshasa aujourd'hui avec ces éléments, je suis fier. Je suis fier. Vous savez, des cas isolés ne peuvent pas manquer dans une grande ville comme Kinshasa. Des cas isolés, ça ne peut pas manquer. Vous pouvez être dans une même maison. Il y a un cas qui se passe à droite. A peut avoir entendu, B parfois n'a pas entendu. Vous ne pouvez pas condamner celui qui n'a pas entendu. Mais à chaque fois que les cas sont amenés à la police fait un effort de donner une solution, au moins. Et on peut faire quelque chose. C'est comme quand vous dites par exemple les véhicules anti-incendie. Peut arriver que quand vous l'avez alerté, et vous devrez être sûr que vous l'avez atteint. Est-ce que le numéro que vous appelez, est-ce que c'est le vrai numéro? C'est ça le problème. Mais à 90%, où les éléments de la police sont saisis, il faut un effort quand même d'y apporter la solution. Voilà, merci mon général. Je crois que la police des proximités, la police des circulations routières, la police en général est un service qui est censé travailler en collaboration avec le peuple. Parce que la police est là pour le peuple. Mais seulement, on aimerait savoir aujourd'hui. Il est vrai que le pays a connu beaucoup des progrès en ce qui concerne la sécurité. Mais aujourd'hui, il y a encore de pauses, comme vous venez de le dire. C'est vrai que c'est encore des exceptions, mais il faut quand même toucher aussi ces coins-là. La population aujourd'hui, il y a des coins qui sont encore réticents vers la police. C'est-à-dire les gens qui ne savent pas encore redéfinir la vraie police. Et surtout que nous approchons de la période électorale, il est important qu'aujourd'hui la police fasse aussi ce service-là d'aller vers ces populations pour essayer de leur calmer, pour leur dire que cette fois la police est là pour vous. Alors en termes de campagne, en termes de politique, qu'est-ce que la police prévoit faire pour essayer de redéfinir ou pour redonner encore cette confiance longtemps perdue au sein de la population? Est-ce que tu peux me citer un endroit où il n'y a pas une présence policière dans la ville de Kinshasa? La présence, oui. Mais cette confiance-là mutuelle de dire que quand je suis la nuit, je vois un agent de la police, certainement c'est pour mon bien, c'est pour ma sécurité. Les gens ont tendance à prendre la fuite parfois pour se sauver d'abord. Non, j'ai l'impression que c'est parfois l'ancienne période. Mais actuellement, quand on voit un policier à travers la ville, on est en sécurité. Preuve en est que tous les cas de banditisme que nous avons connus dans la ville de Kinshasa, je peux lancer défi à quiconque, nous arrivons à arrêter les auteurs puisque la population coopère avec la police.
la population, il y a un mariage sûr entre la population et la police. C'est la population qui nous alerte de tout ce qui se passe dans des quartiers, dans des avenues, dans des communes. Je crois que moi, je fais confiance à notre population et la population, elle aussi, fait confiance à la police. Vous pouvez circuler à travers la ville de Kinshasa. Dans chaque maison, on vous dira au moins qu'ils ont un numéro de la police, puisqu'il fait confiance à la police. Moi, Namboka, na rappelé na opinion ba Olanda biso émission eza bilingue parce que eza ba imboka pe ba diplomate ba twaza mboka na biso esengeli ope ba lingala te ba linga ba yoka ope na lopoto ya français pour que ba meka mpe ko manyola pe makambo ndenge za koleka na kozongela mutuna moko parce que esengela kina tuna yango tomonaki général Kanyama kokita na ba souciat kotobola ba pine mitoka bato ebele ya ba congolais population oyo ba kesengeli okobatela ba bien na bango ba ko regretter lelo comment on a été général Kanyama yona telemi aza koloba mais atobola ba pine na biso na ba souciat kaka bango moko na population ba kolela pe supu na komona ete embouteillage ezalaka ba komona mona mboka général Kanyama akiti ye moko na mutuka ezaka exceptionnel komona général akita mingi bazali ko féliciter yo komona ete okiti yo moko pe obandi ko désengorger banzela na embouteillage ko salema na mituna mibale wana population o ba ko regretter komona yo kotobola ba pine na ba souciat ko kende kotobola ba pine na ba ope ba komona yo okiti na zeba ko sepela réaction eza ndengeni d'abord ngana kotuna mutuna aussi au mona yomo kondengo za wana moni général Azui et nini aketo bola bapine. Tu peux me citer un seul cas? ezali mituna population. Bon, je crois que Yomoko a déjà la réponse. Mais ce que la police fait, c'est d'abord asseoir l'autorité de l'État. Et que avec des méthodes judiciaires et juridiques, avec un équipement, un matériel approprié, tout simplement pour contraindre les contrevenants à pouvoir observer scrupuleusement la loi. C'est tout simplement ça. Nul n'est au-dessus de la loi. Et on ne peut pas laisser l'anarchie s'installer. La raison d'être de la police ne va pas se justifier. Les gens doivent respecter la loi. Là où il faut des bandes, il faut observer des bandes. Et que si les agents de la police, bien sûr sous la direction de notre modeste... Moi, Lingala, général Lingalo Poto Mingi. Ce qui ba élément ya police, batali na et ba matériel ba konji ba pesi ou bien mboka na biso pesi ba contraindre mon tout à respecter bo konji à l'état. Na moni mabete. Kotobola pine. Na moni mabete. Nous avons un équipement approprié, nous avons un matériel approprié pour contraindre ba o bazali ko respecter mi écoutez pour que ça arrête. Vous voyez, il y a un matériel approprié qu'on utilise pour contraindre ceux qui ne veulent pas observer la loi, pour respecter Mibé Kwambok. Je ne vois pas le mal. Là où il y a des bandes, il faut respecter des bandes. Là où il y a 3 bandes, il faut respecter 3 bandes. Et quand tu veux en créer 5, 6, 7, je crois que la police est là pour mettre de l'ordre. Ordre kotaka kaka ba moni général Kanyama telemi wana omoni milongo zongi na nzela. So pesi mo konga embouteillage zongi. Bon, c'est à toi d'expliquer pourquoi. Mais moi, je sais qu'ils travaillent de la même manière, puisque nous avons les mêmes instructions. Moi, je reçois les instructions de la hiérarchie, et dans la communication, et même instruction, je crois que c'est-à-dire ce n'est pas le problème d'un individu, c'est le problème des instructions, de la loi, pour que respecter mitindo mibeko bakozi baza. Tokoyeba yango ndenge ni bazana lupango clôturé. Et